Mbote balandi émission Moseka ya malewa moderne. Eza ngai mwana njili ya Tongo. Okay. Mbote balandi émission Moseka ya malewa moderne. Eza ngai mwana na bino ya njili. Donc nazongi suna makati ya masolo. Nazongi na kati ya terrain, na kati ya mabele nde tozomona awa. Toza na njili na quartier 5 na avenue Mango. Ekamusi ngai naemona place oyo bazoteka carotte. Namoni eloko moko bazosalela wana esinteresse na ngai nayaki kosomba carotte. Natuni mpe mwa mituna baexplike ngai vraiment. Namoni ato moni osala carotte na économe. Donc elekeli nga première fois namona place mosusu namona ba carotte baosala yango na mbeli, mais awa namoni baosala yango na économe. Donc elekeli nga fort. Merci beaucoup balandi émission Mosi Ndelo Boko. Mama sisa tokuti sozo palola, bino ba palola na mbeli. Nini sozo palola boye? Nazo palola mbala na ngai. Nazo palola mbala na ngai. Modèle code na bisala kisa biso na pareil atinde so banda na mikida. Comment na onini? Comment nango épichere. Épichere. Yango wana ebo comment na musoza nini? Comment nango musoza économe. Économe. Yango ne makambo. À part yango bosala yango sunini. Bosala yango aubergine, ba carotte, ba nini nyonso tu même osala yango ba tangawizi, nyonso tu osala. Esala kitoko lelo to mama ketia. À part osala wana to mona kitoko makasi boye. Comment parents osala nini? Économe. Oui. Est-ce que économe oyo nana la sabino osala? Coach na biso Moseka na poto da tindelaka biso keno basi na biso bana kosala mbala na mbeli te bakokozoka nde atindeli biso mashini oyo po edaka biso kokata baconcombre kosala bambala baepise ebele. Merci beaucoup maman Ketia. Toto tuna boye. So formation ngo bozo ngonde nini? Yesa na poto bino bozo. Apesa no formation ndeni. Manake tunapataka kwa hivi formation ya kuipika. Mais tunapataka yo ku email ou bien ku telefone. Akatutumia basi tunajua tu kuipika ku telefone. Anatuexpliquer tunajua. Na uti na otamana na nzela mo place mo na somba carotte. Na mo so mwana ngosela économe wana ngapla bite na sale sambla. Na tuli mwana ngabilo no sela carotte wana kombo na ngoni. Mwana ebisinga ti bouchon. Asegisi ga fort. Après on a expliqué na ebisete ba benga ti bouchon te kombo na ngo économe. Awa tomoni avenue oyo eza toujours na quartier 5. Avenue oyo eza avenue Mambutu.
Donc na mambutu 1 na mambutu 2 ndi tozomona na bilili ya terrible effort avenue wana euti banda dokolo soki okoti wana direction loki bimati terrain Saint-Martin toujours kaka na njili. Eterno. Oui, awa toza na Sainte-Thérèse. Na Sainte-Thérèse namoni na découvrir place moko bazotumba jambo na dendo. Donc omoni ke oyo eza dendo na jambo na kwanga. Donc basalaka yango batumba yango na tono bino moko nde bozomona awa nde bomona. Alors bino bomona kende bazokata yango awa donc baokata baotekela ngai natiango na chasse na kekolia ndeko sikoyo ndenge bosalaka yango boye bomelange yango pati nango bosala yango ndeni biloko nini ekotaka na kati wana mpe bima boye wana pati na kati ya onga polo bamo makati wana pati na kati ya litière eza rouge poussière mo ya rouge wana pati ya moutarda wana pati ya goût béni toza pati awa donc bapo basala yango baza na pati ya moutarda pati ya goût béni na goût béni toza na litière na tendresse toza na épice mo na kati tobengaka yango wana tendresse nde toutilisaka ye ye nde akomisaka biloko pete na mingi vraiment bakomprendre yango te mpe bayebi yango te ezalaka so oza connaisseur ya mosala yango wana ndenge oyeba so baépice wana mais so oza connaisseur te eza mwa mpasi po oyeba sikoyo esalaka combien de minutes so botia yango na moto esalaka combien de minutes po ebela so totie na moto soki bakoni eza ebele na ndenge nga na travaillelaka nayebi biloko na nga na moto po ezwanga 2 heures po ezwanga 2 heures ka nabebisi biloko soki kaya naza ya biloko te na plateau nabebisa yango na 1 heure dika nasimba lisusu mosala mosusu te nasebaziaka na yango seki nazobalola yango mingi ti ekobela na so biloko mosusu deja ebelaki mosala na okosala na silisa yango apres 2 heures du temps so mpe naza na mosala mosusu nde nabandaki nalamukaki 4 heures nabandi kotravaille banda 4 heures wana nalamukaki natie moto 8 heures depuis 8 heures nalamukaki nabanda kosala mosala yango heure eyo obela nde yango oyo elongoli
totie mpo toanda kokata baepice mosusu totiaka sikoyo tozokatakata totia na mesa na morceau 100 francs 200 300 500 francs toza na baepice mosusu totiaka soki totie awa yo moko omona dende ebongwana nde mosusu ekoma changement pembe vert rouge nde tosalaka bio na biso vraiment yango wana mpe tosalaka ntina bafeti ta eye feti manifestation moko eza esengi batumba biloko yaya mosala nasalaka yango wana nde totumbaka partout ata ntaba soso ngombe oyo sikoyo tomoni awa eza jambo oyo babengaka yango pliage eza basimba congélateur oyo tono batono goudron oyo soki etikali na moto eza poso ya ngulu nde yango etikali na moto poso ya ngulu nde etikali na moto dendo daa tolongoli bakilia na nga bakoti bayeba basali na mosala na nga bayebi nasalaka bien kwanga 500 Tira kwanga 500 pour toi 300 pour 10 na 60 na bandika désolé wa bakilia na biso bayebi deja osala nde tosalaka bon bandeko lelo tosuki awa tokutani mokolo ya nsima nzambe apambola bino na mabota na bino. Bonjour les amis, savez-vous que les bonnes habitudes pour prendre soin de nos corps, les bonnes habitudes alimentaires et sportives que nous développons en étant petits influencent sur les habitudes que nous aurons tout au long de notre vie. Alors voici Enfants en forme, où nous allons bouger, nous dépenser, apprendre sur les fruits et légumes, apprendre à manger sainement et apprendre à prendre soin de nos corps. Enfants en forme, c'est chaque samedi sur chaque TV avec Estelle Boulot. Très heureux de vous retrouver très nombreux. Le fidèle l'émission Moseka de Malewa moderne. The wind, clouds break, the shadows start.